Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bandeko na ngai peuple congolais. Oyo nyonso tu bayebi ke mboka na biso ezali Congo. Congo nde ebengaka biso, Congo nde etelemaka mpo na biso. Yango na ngai ndeko na bino JC Makwisa na ye liboso na bino tozangaka message ya kopesa bino na kati ya diaspora te. Nakanisi silence elingi koloba te kendeke toza na misala te. Toza na misala mingi. O tozo ko sala yango esengi biso toloba lelo oyo lelo to opesa message o ezali pour la diaspora mobimba Congo tout entière ekobenga biso mutu abengaka biso ezalaka kaka Congo parce que Congo yende mama na biso, Congo yende tata na biso, Congo yende noko na biso, Congo yende koko na biso, yende mutu abengaka biso nakanisi message ezanga te pona mboka tozaka toujours na kanda bino mobozo komona tozalaka toujours na kanda yango naza ko profiter na occasion lelo ya kobengisa susu Congo ebengisi biso na bino ngai na bino Congo ebengisi biso le 11 na Bercy na Belgique le 11 août à partir à 13h marche munene ezali kuna ya Congo ekobana na place Lumumba ti na Parlement européen. Nalobi bien. Le 11 août 2018, à partir de 13h, marche munene ezali na Belgique ekobana na place Lumumba ekosila na Parlement européen. Nakanisi tango nalobi teke ngai JC Makwisa chef de guerre mutabengisi bato. Non. Et c'est le Congo qui nous appelle. Yango na kanisi tango Congo ebengaka biso epesaka biso maloba ya koloba. Ete Congo ebengisi biso. Na opesa message oyo. Nazana kanda nazana sengote. Parce que le Congo est sous occupation. Bozo komona bino moko ndenge nini ba parti politique ndenge nini Congo ekufi na ba politicien na biso. Alors, na ebité ceux qui toko sala ndenge nini na ba politicien oya Congo. Bozo komona bino moko. Moi je n'ai rien à dire. Le 11 août, boya to kunda bango nyonso, to timula ta libulu, bo me mata ba cercueil. To timula ta libulu ba politicien nyonso wana ya Congo, to kunda bango na miso mindele. To timula ta libulu mema cercueil, koma kombo na bango nyonso, to kunda bango nanu ba politicien. Ba kunda ba parce que toza la classe politique moko impossible. 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 Bota la bino moko makambu oyo bango baza ko sala, makambu oyo bango baza ko lokela ngai na bino. Mutu eza wana oyo yaki na baboti. Asa sili na ye. Asa sous la force. Te toni ko pesa ka kotanga ba kombo na ete parce que yuma moko boye ala taka baboti ya mula aye akomi ko coiffer bino. Asa na force te. Mais banane bangi ba pese force kaka bande ko na biso wana ba politicien bango nde bani ba pese force donc tozalaka na politique te tolobaka ngo tozalaka na ba politicien na kati ya Congo te. Le Congo n'a pas de politiciens tozane na ba ventricule o bazoka mabumbu na bango batoka bandako bacha ba piscine balala ka bamela ka balia balala ka bana biso mikie basala ka ndeso balingi mais politique mboka etali bango te bazali wana pona ko aider occupation batela biso ba piège nyonso ba piège nyonso pona ko aider occupation biso tozana tina susi ya kotanga ka bakambo ya ba piège te o boye non to atina yango te yango wana na yosa bino ki Congo ebingi biso le 11 tozana ba bisite o to tindela bino e ya kozwa bino na bandaku po boya na marche parce que soki tozaki na mbongo ya kotindela bino ba bis na kanisi toka tindela bino ba bis et à cause de nous, la porte ndako ndenge bino bolingaka parce que na moni que congolais avant tambola il faut oya na ndako na ye otie na porte telemisi bisi amati akena marche mawa mingi nazana besoin kutu ya kozonga na makambo ndenge wana te eza regret ba bisi eza te biso ba bisi na biso totiaka énergie. Le Congo sera libéré avec le peuple congolais oyo baza kotia énergie na bango pour la Congo. Biso tout ça énergie.
Tout ça na mbongo kocha babis te. Mais yo avant oya marche. Il faut te dire le bis. Soko to tele le babis. Bokoya ebele ah vraiment na regretter mingi. Na lobby on a nenga mabete mais na lobby parce que na moni que bino ba congolais biso ba congolais to lingi to tila bino ba bisi po boyaka ebele. Siko ope bisi za na ngote. Bisi ezate ba biso to kotinde la bino ezate. Biso to yaka na force na biso to yaka na ba pinga na biso ndenge Congo ebenga biso. To yaka ndengwana. Na muke na biso yango to bunda. Na kasi libération oyo e bandi to bandaki na ngona ba bisi na biso ya goluete e bandi biso moko na force na biso to telemisi mokili mutu nyoso to ko ko telema to tiema kamuno sur la stop. Yango lelo yo to bundela mutu te. Biso ba congolais to bundela mutu te. To bundaka pour la libération totale ya Congo. Total. Yango na to benga mi biso nyoso tous les 11 août to benga mi biso nyoso tout. Conscience. Peuple congolais, conscience. Peuple congolais, conscience. Ko bongo la malobate, jise makuza lobaki, oh, babisi, oh, boye, azali contre babisi te. Nga naza contre babisi te. Mais nazali contre mentalité congolaise. Yango naza kozala contre na yango. Parce que mentalité congolaise, yango zo senga ke bino baye kozwa bino na babisi, po amena bino esika marche kozala. Mais ce qu'on te bengi, c'est que marche ça les 11. Boya ebele, bokoya te. Bokoya te. Donc c'est que Congolais a limite tout profit. Puis soba o to telema ba ma pinga. To telema ka pona ko laver mentalité congolaise. Laver mentalité congolaise. To bundaka pona mutu moko te, to bundaka pona Congo. Nakandisi le 11 août. Congo ebengi biso. Congo mutebengi biso. Ngai jise makuiza na zana droit ya kobengi sabatute. Mais le Congo nous appelle. Ngai na yo. Le 11 tokele ko marché. Tola ki saba mindele ba Occident ke classe politique oyo ya Congo. Ezali classe politique ya malamu te. Tokoki ko continuer na yango te. To me mata ba cercueil mindele ba mona. To tia ba classe politique na kata ba cercueil. To kunda bango. To kunda bango na. To longola bango. Parce que baza atala tina mon côté. À part l'église catholique, oazo telema, na remercier mingi monseigneur, Monsengo et cardinal que je salue de loin. Oyo bande ko bako telema bako bunda pona Congo, vraiment toza ensemble na bango. Na kanisi na suka ya marche, tozali na candidate présidentielle na biso, présidente, maman présidente, ya diaspora oyo azali nommé, maman Justine Kasavubu Poyo. Yé a kolobela biso discours a kopesa maloba pour le peuple congolais. Maman Justine Kasavubu pauvre. Yende azali nommé présidente ya la diaspora bande kolongai. Total asima to zonga bato. Totika mama kende liboso. Toza koluka changement. Changement yango wana maman Justine Kasavubu oyo to voté a votamaki boye biango présidente ya diaspora. Maman présidente que je salue d'avance. Je respecte maman Justine Kasavubu yende mutakope sa discours oya kosana diaspora na suka après un marche na biso ya les 11. Parole que peut se mélanger parce que yende azali maman oto tieli boso oyo bande ko ba komona o lingo lingato bato kita toza na besoin changement maman yewa to tshana no maman yende akoloba maloba oyo ekoside sa marche parce que azali nominé voté candidate ya présidence ya diaspora maman Justine Kasavubu toza la mususu te ye wana nde to telemi boso biso nyoso ba diaspora toza la simana ye to pousser maman parce que to yebi ke ba opposant na kata Congo baza ko banga maman Justine aza ko bangisa bango po ba yebi ke baza affaire na une grande dame la dame de fer maman Justine Kasavubu na remercier bino mingi na ndenge bokolana na ndenge ya bwanya. Parce que ngate muna bengi bino les 11 ngaite je sais makuiza chef de guerre mais muta bengi si bino le Congo qui nous appelle. C'est le Congo qui nous appelle. Wokandisa ba congolais 12 millions de morts baza ko kufa. Tolobaka 12 millions de morts mais lelo zaka 12 millions de morts ti. Parce que baza ko kufa. Ba ko kufa na nzala. Ba ko kufa na hôpital. Ba classe ezalité. Société misale ezalité.
ba messieurs ba futa bakate ba policier nzala ba koma ko vivre na bali kelema ba messieurs ba docteur ba ngonyoso batanzala donc Congo eza kotambola lisusu malamu te. Le Congo est en danger. Le Congo est sous occupation rwandaise, burundaise, ougandaise na ba Occident. Bango nde batie ma pinga na bango pour la copier. Les gâteaux c'est nous. Alors biso va te comprendre que le Congo est sous occupation. Biso va te comprendre. Valéria Congo les 11 na 13 na Belgique. Congo e bengi bisiso. Tozala marche munene zali kuna. Marche munene e bengi na batu nyoso. France, Allemagne, Belgique, Espagne, Maroc, Suisse, Angleterre, partout. Belgique, Congo et Belgique, le 11 août. Le 11 août, la 13h, marche comme dans la place du Mumba et qu'aussi dans le Parlement européen. Vraiment, voilà le message. Oh, tous en angoto kokoupe ça. Et ça, JC Makusa de Kodabino. Tozali kaka na kati ya idéologie ya combat. Congo ya sika. Oh, to telemeli biso. Et telemeli biso pour avoir un nouvel emploi. Makabouni se belé. Na kati ya likofi. Tozali na kati ya RCK. Biso ba na mboka. Toko bunda, toko lembate. Tina libération ya Congo. Toko telema. Salutation big na bandeko na biso ya Congo sika. Oh, na pesi longonia. Oh, ba ebi idéologie. Ya kati ya Congo. Na bandeko na biso to kangami na kati ya likofi na RCK. On est tous ensemble, nous nous battons pour un seul but, les Congos d'abord, les Congolais d'abord. Les 11 août, na 13h, na Belgique, marche ko banana, 13h, na place Lumumba, et aussi là, na Parlement européen. Ingeta, et Zanga Ben de Konabino, JC Makuisa, chef de guerre. Je salue tout le monde, Nandenge ya bien. Ingeta, merci beaucoup. Ciao.